Bandeko, je crois que chaîne Rolanda Yangoyo, Otobeni na Kumba Kilongo TV, c'est une chaîne sociale. Et cette chaîne est tellement makamba sociale. Tout à l'heure, là, homme na homme, donc homme de vieillards, bandeko ba démunis, baza ba tonde to genda ko visiter. Et cette chaîne est très sociale de tozoloba. Et puis ba prédication ezali na ba sel nzambe ba différents hommes de Dieu. Pengai pe votre humble frère pasteur Herbie, ba prédication pesa na kati. Bien aimé chaîne la yango tous s'abonner massivement. Na kata chaîne to za la dessus bien aimé. Et cette chaîne to l'accès comment ba besoin nous comme na kata mboka. To na même ba faire fort partout dans le monde. Na ba Congo plutôt na kata mboko to l'accès comment ils na ba to ba nyo comment to na hôtel ba to partout pour hôtel c'est une chaîne sociale. Sociale na biso la chaîne au Kilongo TV et ça kana numéroté message dans les œuvres parce que bible ici biso tous à la carte tout le bakate mais tout ça la paix misala parce que bolingwa solo pe kondima et sengeli ezala accompagner misala ke na maloba pamba to le dit que kondima ezala kana maloba pamba te kasina misala parce que la foi sans œuvre c'est une foi morte. En biso na Kilongo TV to lobby tout OK Yesu Masia Nazareth na bon moi je crois Mikolo za ko landa to partager un thème tu partager un thème très important où ils allaient dans sa présence le prison tombe. Les gens batumi baza condamné à la prison. Mais dans la prison ça nous a comment la prison et au quoi tout ça tout se passe nulle part ailleurs. Ah wakana na kata Kilongo TV. Na Kilongo TV et pas wapi to la kisa misala ya satana to dévoiler un peu misala ya Yesu Masia kulusu et vous allez accomplir la vie à bateau. Et nous connaissons pas partout dans le monde et pas aux amis, aux s'abonner à Kilongo TV, aux à la décité, et la chaîne où nous avons le la chaîne où nous avons le belayo, et tout dans un problème, ça et là, mais il y a un Dieu, Azak capable de visiter, mais quand il y a la télévision, la biso chaîne, la biso Kilongo TV, aux s'abonner seulement aux un message, n'a pas Ranzambe, Penkolo, aux Angato Pambolabino. C'est moi, votre humble frère, le pasteur Herbie, et je crois que prochainement, nous repartageons un thème aussi important dans sa présence de prison tombe. Dans Binonio se paye partout dans le monde, des pays besoin au besoin de Kilongo TV, na pesi binombote, na komone somasia. Je crois que Yesu Masia soit comme de la tête au banda thème na biso oyo dans sa présence de prison tombe. Que Dieu vous bénisse. Kilongo TV kande wana chaîne de Sengel biso to landa, tous s'abonner massivement. Tous s'abonner parce que c'est une chaîne moko très sociale. C'est la chaîne oyo toujours quand il y a nzambe, toujours la délivrance, nzamba zo sunga zo sopa toujours ngolu na. Donc chaîne des aka moko Kilongo TV bana nzambe, bana ndeko zo landa partout dans le monde. Tous s'abonner la chaîne ozana ngofeli. Ko s'abonner zana ngofeli. Ko le sumasia pa mola. C'est bon. C'est parti. Action. Merci na bandone so balandi ya Kilongo TV et pas yopi bana nzambe mingi baza édifier na loba nzambe vous allez bon chaîne sociale. Merci beaucoup Nandeko Nangai Koko Dema Kola Pambola pasteur Landou Kosi Kola Mona Bino Pai bien biso bozwami merci beaucoup Kola Mona pasteur Jean-Paul Mata de la foi Kola Mona basel nzambe nyos peuple nyos nzambe o bazwami na tango pona ko enseigner na tien loba zo continuer toujours la présence de Jésus dans sa présence le présent tombe. Bien aimé toi partager le long na livre à Luc chapitre 7 verset 11 tina verset 17 mais le to bana verset 15, tout sous 7 à 17, bien aimé, sous thème de partager le luzali, les cercueils est vide. Cercueil est vide. Cercueil est tikali pour les. Merci, nous lisons directement la parole de Dieu. Tout dans le verset 15, Bilobi, tout dans le verset 14 plutôt, Bilobi, il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Bien-aimé, dans le solo, il y a veuve Naïn. Veuve Naïn, tant que veuve, c'est une femme dont veuve aza moi sur la perdre à na mobalité azaki na mobali mais mobali akufa ce que veuve azaki na mwana un fils unique donc mwana moko ya mobali ou peut-être notre na mwana mobali pour la souci mobali na ya akufa bien aimé donc espoir ya veuve oyo c'était son fils unique dans ma pesa ka mwana moko na vie mibale te misatu te bien aimé chiffre 1 ça chiffre à précision azaka na mwana moko ba sengoni zaka mwana moko. Qu'est-ce qui s'était passé? Et quoi arrivé que moi n'a pas koufi? Bien mais tala
t'as la drame, t'as la tragédie, t'as la ndenge passe ekomi ebele na vie ya maman oyo apedre mobali na sima mikolo epedre mwana oyo atikalaki na maboko na ye comme héritage na ye comme héritier na ye bien aimé apedre ye maman na bando lela eza na bato ebele baperde biloko esalaka esengo na bango eza na bato ebele eloko ngo fils unique nosakenda Isaac na yo bamelango mpa bato eza na bato ebele Isaac ndenge ozala mosala osalaka fils unique ndenge ozala mwana bazwa mwana akufi batie na cercueil baoke kokunda ye pendant que baoke kokunda ye Yesu Masihi appelé Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée aokota na Naïm aokota juste à la porte il y a une situation vie na bien aimé Yesu akuta noka na kati te akuta noka na porte yo le biko na yo solution problème na ozonka na porte juste les bandits pourquoi parce que la présence de Jésus est là Juste en continuant Naïm est là qui juste foyer, Naïm est là qui ndaku habitation, Naïm est là qui ndaku zana bandako belé lelo. Yesu azate, moi miracle ça la mesate. Yesu continue kati ya Naïm et to komoni deux cortèges. Cortège moko il y a fils unique de sa mère, na cortège musu ya Yesu Masihi bakutani. Bien aimé tant Yesu amoni maman oyo kolela maman oyo bien aimé. Et puis si Yesu mawa bien aimé tant pour meilleur na vie na obok mi kaka tonezo traversé ole la panani. Pe tozo le la papa to. Muto pe sa solution pour nous azate bien aimé. Non yebisa yo. Muto pe sa solution pour nous azate pour ça la présence à Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu tango aponi maman o azolela Yesu ayoki mawa bien aimé asimbi cercueil bien aimé ezana bato belé bazo domaine moka fini batia kata cercueil bien aimé ezana bato belé atangaka mais diplôme batia na kata cercueil baoki kokunda ngo ndi baoki kunda fils unique ya maman oyi ya veuve oyi ezana bato belé ba relation na ye nyonso batia na kata cercueil bien aimé ba avantage nyonso na relation batia na kata cercueil ezana bato belé vie na bango bazo ba viser na so batia na cercueil mais ba peut voyager zati bato musu pour na l'étranger mais bazo ba document ya ni o ko je permettre à ça musala bien na étranger vivre peut-être na poto ba document na batia na kata cercueil donc ba ok ko kunda na ngo na vie na c'est fini moi zo document zati ezana bato belé maternité na mabota na ye batia déjà na kata cercueil ba ok ko kunda na vie moi singa moi ni zati ok pas métier le biko za bien belate bien aimé et ça n'a pas te belé à souffrir mais bah qui écoute un médecin bi au bel tout le monde maladie bah c'est l'examen nous sur bako sala maladie zati pourquoi parce que bah je sens mutu bah tiens la carte cercueil et ça pas finance peut-être aux étrangers mais bah finance à venir bah tiens la carte cercueil pas mutu mo quelque part ils ont battu belé bah finance à venir bah tiens la carte cercueil bah musu bah succès ni bah tiens la cercueil bah tiens la carte cercueil bah commerce ni bah tiens la carte cercueil à changer bah commerce le commencer la cop oyo le comment changer à kende Chine mabe à kende boy mabe à kende Dubaï mabe à kende boy mabe à kende mboko mabe au somo sala musala nyoso pour na musala te mais na suka résultats éphémères bien aimé on y comme peu mingi bien aimé pourquoi parce que vous allez banda Naïm ou libanda il y a Christ wali bandanda juste côté na kata Naïm bien aimé le lipe mingi bien aimé bazo domaine sur batia na kata cercueil bazo senga vino batia na cercueil on mona tant on se manu se tanga yoka tant on se la libalo na ya ndenge ne libal tant on se ameno vidir pourquoi parce que non si moi na té bien aimé peut-être on est étranger landanga bien aimé mutape sa mabota ils nzambo toteya c'est Jésus-Christ de Nazareth l'enfant c'est une bénédiction que l'Éternel donne. Moi, je n'ai pas moli, je n'ai condamné à la stérilité. Qui t'a condamné à la stérilité? Jésus-Christ de Nazareth est capable de te donner les enfants. Nzamba pesaba pas Sarah, ah bon on était ya soza nzamba kala, asala makambo sika. So nzamba sika ko sala natanga ba Abraham, natanga ba Sarah, wa photo kangabi to tika oteya. So to teya nzambu parce qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement. Ah bon on était ça le lenge moko. Ni domaine ni na vie ba tana kata cercueil. Bien aimé bah fils unique bah tiens la seke bah ok ne kokunda bah bon c'est déjà tombo quelque part pour bah tchaï et ça n'a pas te belé bah tu as déjà vini bah bon ça tombo santé aussi maté comment on bien la maladie bah pas maladie bah mikolo nous a gêne parfois beaucoup on bien la maladie nous des solutions zate bah nous pas mis dans la nion sur maladie mon na té bon ça l'examen nous sur minga bah que vous a bien aux belaté moi je souffrir jusque là bah je sentais bah tiens la carte cercueil pourquoi parce que bah créer déjà forcément quelque part bah ça a déjà tombé quelque part pour tcha vina yo non na c'est le tombeau bien aimé bah destination ya moué ezaka tombeau
bazo cercle ba ko tchana tombo mais Yesu tango yoki mawa asuka kana mawati mais bato bakoki lo mawa ba ko pesa solution à problème na ote mais Yesu yoki li mawa pe a pesa solution Yesu comprendre abi je dois faire quelque chose pour cette femme fona zongi c'est on a bon moi ya moi so azana mobilité et c'est aussi là mais Yesu Masia c'est lui l'époux c'est lui le véritable époux moi so azanga sengo bible bi Yesu Masia Nazareth aza mobali ya ba veuve donc ba bien aimé yo ozanga mutu à côté la vie yo ozanga mobali le véritable époux c'est Jésus-Christ de Nazareth o mata na croix bien aimé a poussani tant a poussani bien aimé aye a simbi cercle donc ba cercle nyoso bacha vina lelo yeso simba cercle nyoso bacha finance a vino cercle nyoso bacha diplôme a vino cercle nyoso bacha ba relation non cercle nyoso bacha finance non kande no lo ba yeso Masia o simba bien aimé tant yeso simbi cercle ba meki cercle ba telini a pomba nyoso mema cercle na muto makasi so mema cercle na pour que nous kunda na bika yeso no simbi cercle le ba o telema ata ba pomba ba memango ata nenta memango ata o memango ba ki nous kunda ngo kande no lo ba bien aimé Yesu Masia osimba serki afanye moko leli belemo leli pe mingi Yesu Masia osimba serki afanye moko leli belemo leli pe mingi Yesu Masia osimba serki mutu moko leli mingi osimba serki mutu moko bacha santine na kati osimba serki mutu moko bacha vine na kati pour ba kikokunda na kati ya libulu Yesu asimbi serki tant asimbi serki alobika loba moko abi jeune homme j'ai aimé la parole de Dieu mais le banzamba kitoko tellement abi jeune homme je te le dis lève-toi bien Yesu aza omniscient Jésus-Christ de Nazareth alobi jeune homme bien aimé ata peut-être le mba ko sambe le fanda na ndako obaba pasteur abeto mabako fanda na kati ya ndako bien aimé il lobo yepo ngolo sika ba tchavina bien aimé Yesu Masia comprendre de quoi ça omniscient Jésus-Christ de Nazareth a comprendre que eza moi mbende tana kati ya cercle Yesu bien aimé ce qui problème na yo mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth ou matin à croix abi muto bunisa la vie non abi pour ma vie non abi situation non malam pour le quand même yomo abi jeune homme je te l'ai dit lève-toi bien aimé muto kufa yo kate pourquoi parce que la sens Seigneur sur 5 ezako kufa mais na kama muto kufa yo ki Yesu na bi loko ne se kufa na vie non yana matoyo ce que yo ka yo te ne yo ka Yesu Masia Nazareth na bi pendant que na loba na bi tike lo ne se kufa na famille na yo e ba na yo ka mungu ma Yesu Masia Nazareth et lo ne se kufa na vie non de ba no kufa na vino maternité o kufa bien aimé ba tromper kufa et simba banate ba tromper comme pesi ma monate le lozo yo ka Yesu Masia ne se kuma mukuwa na vino de ka Yesu apesa nzamba apesa ordre na Ezekiel asa kwa likola mukuwa Ezekiel chapitre 37 abi osuma desséché nzamba ba ki yebisa mukuwa ko kabuka le lo na pesa vie na beloko ne se kufa na vino kande na lo ba le lozo telema na nguya na ngate bilobi ce n'est pas la puissance ni par alléluia ni par la force mais c'est par l'esprit de l'Éternel c'est par l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth quand to loba bien aimé loko kufa na vie nao domaine kufa c'est possible quand to loba bien aimé zo vie bien aimé mutazaki na cercle ba sens ce zaki ko kufa mais la chose étonnante na ba to kufa na ba kufa yoka Yesu na ba kufa yoka mungonga Yesu mutazaki na kata cercle ba sens Seigneur se kufa na comprenate bien aimé bilobi alamuki mo kufa alamuki bien aimé loko no se kufa na vie nao na bina loba moko Yesu loba quand to loba bien aimé loko ni zonga na bomo quand muto ndimisa bien aimé na loba mo mingi na pouvoir loba menga na pouvoir okokisa te pona mutu na mutu mais mutu okokisa c'est Jésus-Christ de Nazareth Yesu abi lève-toi mon mbala lamuki ya elo ne se tambula te na vino misala no wana o elala bachana cercle ndeka no lo babu na bi Yesu apesi ordre abi le lamuka misala no o ekoma koke telemate ni ya misala no telemate peut-être aux étrangers à Poutine ata $100 na famille za problème Poutine ata $50 na famille za problème batu ba obela batu ba bango simba to ko tinda te pourquoi batu ba obeta mabagu tona yana pota sala yelo côté mais prophétie ko zozo nyo comme bien aimé pourquoi parce que domaine mo na cimetière quand no lo banali lobo Yesu alobi abi lève-toi na belo no se lala na vie na yo santé o lala libalo lala ndeka no lo babu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ela muka eloko lala ba tchaki na cercle zo tika la vie to ba soutien to partager lelo ezali le tombeau et vide na bi cercle o ba tchaki vie na yo loko écouter na Yesu na présence à Yesu cercle zo tika la vie cercle ba tcha finance na yo o ba tcha libala na yo o ba tcha bana na yo o ba tcha ba relation na yo o ba tcha musala na yo yo makambusi la kate le zo tika la vie pe tombeau ba sala ki na bi ya tombo basala ki ba kunda ote na linga kunda vino na linga kunda vino na linga kunda succès vino na linga kunda libala na yo na linga kunda vino na linga kunda gloire na yo na linga kunda succès no na linga kunda zemi na yo na linga kunda bana ya makunda mwana ote pour Yesu Masia asaye c'est que je tika la vie c'est que je tika la vie ya c'est que je tika la vie ya basala ki erreur basala erreur grave le ba musana nzambe pasteur Nkosi abi erreur grave basala ki erreur nde ba tchoko na simete nde ba tchoko na kata tombo na kata ya cercle plutôt ba eba iteke ba kuta
ozala na Yesu Masiya Nazareth basakere baleki yoka na nzela o Yesu oleka na bi Yesu Masiya leka na nzela famille monde to lo babo famille ko nyokwa mingi famille ko leli mingi ya o telemate na vina o ya o leli pe mingi o lala o kufa kande to lo babo ya tiki bando zonga na bomo kande no lo beloko kufa na vina ya ndeko zolanda nga bezo zonga na bomo kande no lo babo eloko kufa ezonga na bomo no bana mutu moko batu nyosu te parce que le boza bisneka pona mutu moko mutu no lo belanda za yo ozolanda nga Jésus-Christ Nazareth est le même ana bomo ya il suffit seulement ndima kaka okusa na pe na ye bien aimé veuve ka gisonite elle qui pas mutu malela pa Yesu quel ba résultat ni mwana mbalo tanga lamuki je ne motanga lamuki Yesu zongi si pas maman na ya eloko vile kufa Yesu personne na boka mutu suta zongi son kapa na oh my God gloire à Dieu Yesu zongisi mono kapa mama na ya eloko simba ko kanti ke pona libela et bungite abina mkana Joël chapitre 2 abina verset 25 abi je vous remplacerai les années qu'on devrait la sauterelle et loko bunga ki wana ba relation o bunga ki yo musala o rata ki yo c'est possible yande to lo babu ezonga na maboko na yo Yesu zongisi pa mono bani baboto loko injustement ça ba to so baboto ba biloko injustement mais Yesu Masiya abi azumwana o azongisi ba mama nangana bana moko aka Yesu nanga zongisa ki mwana o mwana zake sengo pona vivre o bien aimé et c'est un veuve qui m'a qui veuve zongela qui na be sengo no so bunga yo Yesu Masiya zongo na cercle a zongisi lango yo quand nous on dit ça la mabongo ya libalo qui m'a qui kufaki Yesu Masiya zongo asika a zongisi la yo a remplacer puis le ko ba remplacer et les keloko ezaki liboso na valeur et les keloko ezaki liboso na performance na bi so remplacer bilo musu na vie mutu monde to lo babe Yesu remplacer bilo musu na vie mutu monde donc ozola nango za brancher ko Yesu Masiya pambolo Yesu remplacer bilo no se biba na vino atona mutu ko tamba tous na ndaka tous na chambre au semble la bisiko zali peut-être tous na salon partout tous na bureau ya musala partout donc ozola nanga bien aimé Yesu ozoloko no ebebaki eloko kufaki ya o changer le te kaka eloko na Yesu ozonka bongisa kaka eloko ba changer eloko te kaka wana kaka ya Yesu abongisa tika Yesu Masiya Nazareth apambola yo tika Yesu Masiya Nazareth amona yo azongisela yo bien aimé et c'est possible ndetolo abwe obimisika ba chakio lipamboni bima na kata serke tombola kama bo isiko za to bondela bien aimé pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth samba nange longo ko Yesu Christ Nazareth na yo kili loba na yo na ndimi yango na umeli na kata cercueil libana ngumi na kata cercueil na ondima lilobo na yo ki na pili po Yesu simbi cercueil o kangaki mapambula vinanga o kangaki succès vinanga na ondima lelo na pili na zasu na cercueil te ile ona ngesa su ya kufa te pe Yesu azongiselinga yango nazondima ngo nazana ko ndima na ondima ki na bili na kata cercueil Yesu nazana posa na motema nanga tambusa bomo na ngai comme zala mettre vie nanga dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ndeto bon de petolobi amen. Merci bien aimé kolo Yesu Masiya ya Nazareth apambola bino tokuta na juste la prochaine numéro tous en appelé pour remercier notre frère bien-aimé Koko Dema autant le sunga biso ananzela kilongo TV ya ko sala nkulu Yesu Masiya ko panza sango Yesu Masiya bien musa to sala zaka ko panza lisikufa pe lise ko Yesu Masiya Nazareth ko la pour to lembate ko la pambola musa na le pasteur Kosi pour musala muzene zo salama bato bazo bi libre bato zo bi à travers le monde ko la pambola porte tiré par la zone Angola nzama pambola ba grand frère nanga Daniel Matondo to lembate toujours merci pour la soutien de musala merci ndeko merci beaucoup que Yesu Masiya pambola bino biso partout ici ka bozami ko la pambola maman Pascaline de la foi pas aux na Irlande ndonanga Joël moi na maman Pascaline de la foi pas aux na Irlande ko la mona bino nyonso dans l'ensemble grand frère nanga Didier Luciela mbali maman Sylvie Luciela pas aux na Londres en Angleterre ko la mona bino ko la pambola Didier Songanzila grand frère merci continuez toujours ko sala nzambe umela na sama ko Yesu Masiya nzamba otika ote nzamba otika batute il est vivant au sala zakana kondima yika mpiko merci beaucoup moi fifu luzolo bandeko nyoso boza partout nous on a berdi fandum mais pas aux en France ko la mona yo na maman Nadège fandum ko la mona bino nyoso partout sika bozali ko Yesu Masiya Nazareth afon la horizon grand terre na mami qui n'est pas aux États-Unis merci grand terre que Dieu vous bénisse soyez bénis par le nom de Jésus-Christ Nazareth que Dieu vous bénisse encore tout côté na prochain numéro merci ndeko nanga Koko Dema bien aimé bo s'abonner massivement à la chaîne Oyo Kilongo TV et sa chaîne sociale bien aimé que Dieu vous bénisse merci on se retrouve juste après. Bandeko, je crois que chaîne Rolanda Ngoyo Otobengi na Kombo Kilongo TV. C'est une chaîne sociale. Et sa chaîne est tali makamba sociale. Tout à l'heure orphelin, ba homme na homme donc ndatina ba homme de vieillard, bandeko ba démuni, baza ba tonde to genda ko visiter. Et sa chaîne très sociale de tozoloba et puis ba prédication ezali
différents hommes de Dieu. Votre humble frère, pasteur Herbie, la prédication pesa na kati. Bien aimé, chaîne on tous s'abonner massivement. Na kata chaîne tous à la dessus bien aimé. Les chaîne tous like ça comment pas besoin nous comme na kata mboka. Tu na même va faire fort partout dans le monde. Na ba Congo plutôt na kata mboko to like ça comment ils na bato ba onyo comment tu na rotala bato partout pour rotala ça c'est une chaîne sociale. Sociale na biso ya chaîne au Kilongo TV ezaka na munote message dans les œuvres parce que Bible ici biso tous à la kate to lo bakate mais tout ça la paix misala parce que bolingwa solo pe kondima esengeli ezala accompagner misala ke na maloba pamba to le dit que kondima ezala kana maloba pamba te kasina misala parce que la foi sans œuvre c'est une foi morte on besoin na Kilongo TV to lobby tout OK Yesu Masia Nazareth na bon moi je crois mikolo ezako landa to partager un thème très important où ils allaient dans sa présence le prison tombe. Les gens batumi baza condamné à la prison. Mais dans la prison sans nzambe to la ça comment la prison et au koya. Tout ça tout se passe nulle part ailleurs. Awaka na kata Kilongo TV. Na Kilongo TV et pas wapi to la ki misala ya satana to dévoiler ngo pe misala ya Yesu Masia kulusu et que ça accomplir la vie ya bato. Ndeko na ngai pas partout dans le monde et pas aux amis au s'abonner kana Kilongo TV aux ala desité et za chaîne o nzamba olobelo na la chaîne oyo nzamba olobela yo et tout dans ba problème ça et là mais il y a un Dieu aza capable de visiter mais kaka na nzela ya télévision na biso chaîne na biso Kilongo TV au s'abonner seulement aux ba message na part nzambe penkolo aozanga to pambola bino. C'est moi votre humble frère le pasteur Herbie et je crois que prochainement tu repartageons un thème aussi important dans sa présence de prison temps. Dans Bino se paye partout dans le monde et paye besoin au besoin de Kilongo TV na pesi bino mbote na komone Masia. Je crois que Yesu Masia soit commission de la tête au banda thème na biso oyo dans sa présence de prison tombe. Que Dieu vous bénisse. Kilongo TV kande wana chaîne de Sengeli biso to landa tous s'abonner massivement. Tous s'abonner parce que sa chaîne moko très sociale. Dans la chaîne oyo toujours kaliloba nzambe toujours la délivrance nzamba zo sunga zo sopa toujours ngolu na ye. Donc chaîne des aka moko Kilongo TV bana nzambe bana ndeko zo lananga partout dans le monde. Tous s'abonner na chaîne oyo za nango feli. Ko s'abonner za nango feli. Ko le Masia pa mola.